Bonsoir na babone nyonso ya la personnalité TV. Ezanga ya bino Mama Doris Lema la personnalité nde na ebisaka bino kaka femme au foyer, mère de 5 enfants, très occupée nde na ebisaka bino, en tout cas nazara vraiment très occupée nde na lobaka na bino na babone na biso nyonso, en tout cas na lingaka bino mingi bo s'abonner massivement na chaîne na biso ya la personnalité TV et ko sala bien makasi. Là je salue ma fille à partir de Kinshasa Doli Akambi babi bo sala émission kitoko na métier métier caméraman na métier sa bilili loka Pascal Image pour Pascal Image abaki penza o li passe na donc sala bilili kitoko et pe selengi na la personnalité TV wana nazo pesa sumbote derrière la caméra Pascal Image wa so bilili ndeka na yo sano numéro ne photo lexa déjà et puis numéro Mama Doris le mbota la bien changé na su na numéro a kalate bota numéro na o bazo benga nga bazo zwanga te bo benga na numéro a sike o sa bien makasi. En tout cas Hercule banvoit tout cas ndé tozo Hercule banvoit tout pile bango kote ozali babi konza bango na kati ya Allgate zande makambo babi ba blouson na bango amikeba bomba na manda kupo yonde tembe babi Hercule banvoit tout yo penzande ozali kolo na bango na London City donc ozo lata envoie tout na ndenga osakana te. En tout cas, merci encore na MBC Bazabaka na babi bolanda lisolo na biso oyo bo partager yango partout place bozwami ba mama first class na pesi bino mbote balobi bobo sanate balobi le 18 avril next year balobi to kokota déjà na soirée na biso na bapibi na biso ya soirée ya ba boss balobi batoko tambola mbalo na esprit moko kaka balobi attitude mupe babi yango nde makambo attitude mupe babi yango nde toko tambola na ngombalo ela toko sala répétition na biso ya 2020 babi 2020 mama nyonso ya first class au tambola na attitude mupe donc Fabricas maestro yango wana balobi mokonzi na bango babi la personnalité Mama Doris Lema ya ebite système ni ya otambola en 2020 babi point d'interrogation donc toza toujours wana babi bolanda biso bolanda lisolo Mama Doris Lema nde na ebisa bino Mama Doris Lema she's back. En tout cas bo partager lisolo et ça bien makasi lisolo toye nango eza lisolo susu ya pasi lisolo mawa babi chéri nanga Lema ne Lema balobi Lema yo landa pena lisolo malamu Mama Doris aye nango batu nyonso jili wata mwasi kitoko bolanda lisolo oyo très bien tokoti na ban lisolo en tout cas boza na patience ya kolanda lisolo Mama Doris bolo bato lisolo mulai te bolanda vraiment bokota na ben poto ngato betela mino lisolo nde ba pesi biso ndeka to loba na discipline na biso ya la personnalité TV to yaka ka to pesa bino ba information ba masolo ba pesa biso bino pe oboza na masolo bo manquer pardon jamais a kobenga biso bo manquer te bo benga biso po biso discipline to tambola nango soko bito tanga yo kombo te to tanga te pona to linga vraiment to garder ba réputation et puis ba dignité et puis personnalité ba famille abato yango moni fuma so mitalo bito lobate to ya pe ko lobate to tambusaka masolo na biso bongo mais soki yo po lingo leka na plateau na biso sala makamba oloba to boya rate to yambo na plateau na biso oloba penza makambo yo yeli soko sala posa to citer mutu to citer ka ndenge yo lobi po to wana lisolo babi ya mama moko mama wana penza ndenge mutu wana lobi ya penza ko citer babi mama wana donc ye penza mibali ya bato ya bandako azozwa ye pasa mwasa ndako nde balobi lisolo wana to ya nango bolanda biso kana la personnalité TV babi ke to robimise na poisa wana mutu wana lobi ka ko bimise na poisa wana Mama Doris te mutu wana mutalobi to ebite mama ngwazana ni point d'interrogation babi na Safu London. En tout cas bande kona biso bolanda biso lisolo to ye nango lelo ezali ya pasi makasi ngali solo tanga ba betelinga na fandi vraiment na lobi où allons-nous to so kende wapi et puis to komi wapi est-ce que nzamba zo mona te mais to jijara pe nzambe te po nzamba zo mona so to bia zo mona te peut-être mituna na biso ba question to tuna ka nzambe azo mona lisolo na ye nango eza lisolo ya pasi papa na biso abenginga na kombo ya papa Bosco alobi Mama Doris nazana lisolo oyo ya pasi natalaka yo pe mwa mingi nasepelaki nga na bi donc bato batala nga bazali donc nga pona nga Mama Doris Lema nasalaka course na mutu te nasalaka course na mutu te soki nasali émission na nga bato batalaka ngai na émission nasalaka eza bato nzamba tindeli nga batala nga puis nasepelaka ntango nazwaka bapele donc pona ngai yango wana 1.1 bar donc papa na biso Bosco abengi nga
Abi Mama Doris na osepelo beta lisolo na nga pona landa ko mingi na mona na façon na obeta masolo vraiment ya on la lingo beta lisolo o eza lisolo pasi mais na kolingo beta yango papa na biso Bosco asala nga pasi makasi na yebisaki kutu nga bi papa Bosco lisolo pesinga eza pasi eza pe moi kilo est-ce que ko pesa mutu mso beta ngo te alobi te Mama Doris beta lisolo o zwa force ya robeta yango zala makasi ya robeta yango. C'est pour ça que je suis na plateau la personnalité TV pour beta lisolo mais ça qui passe. Papa biso Bosco alobi Mama Doris na botami na famille pauvre, so na bi pauvre. Donc to botami pa na famille pauvre. So babi ke lelo na classe bazo sala proclamation na kati ya classe. Ceux qui toza ba les derniers de la classe té na ndenge ya famille. To ko za pe ba l'échec. Tala mutu na niveau alobi. Alobi soki to rozala ba les derniers de la classe cité na ndenga famille na biso il faut tous ala ba l'échec ngana kamanga bi ah papa pourquoi le bibongo habite Mama Doris tika na raconter histoire na ngai abi Mama Doris na préféré beta lisolo na ngai comment na papa Bosco na pe sa poste non na ngate lelo penza ba sala grâce na koma mutu mais to leka na parcours moko très difficile sur na loba très difficile. Tozaki bana moko tokoli na famille pauvre papa mso azaki pousse boyebi bato ba kumba ba pousse boyebi na Kinshasa papa na bango azao sala musala pousse azao sala musala pousse apusaka pousse ya mutu eza kutu teke pousse na ye pousse ya mutu boyebi musala nde ezali na Kinshasa musala pasi ya kotiaka biloko bato kokende otika na bandaku tanga okende kuna verser salaire ye pe afuti ya ye abi Mama Doris biso yebaki même solo ya classe te biso ibano banda ofanda kolamuka na tongo na ndaku kolia kaka wana tokolia soki monani so pe mukane monani to salika mai nde baba mai ya lobo biso tolia ba mai ya lobo to mela ba mai ya lobo na ba mapa tolali penzala tolala penzala ba jour mususu to kotumba mo ba benga ngoni ni bikedi je crois bikedi ba kotumba bikedi Pascal Image merci ngo idenga ba kotumba bikedi bazotumba bikedi bazolia banzika abi tokola na famille ya pasi soki na lobi ba l'échec tozaki pe ba l'échec po totanga kutu classe te souffrance ndenge wana lupango to manda ofutela to futel papa na biso akokite papa biso yemo pe musala ki sentina ko mepe ko lemse nzoto ko mamba biloko kilo chaque fois akokite to kina na lupango famille wo papa biso so kontenka moi ki pousse mkonso akoki mkonso ka bongo to ke na lupango famille siko na lupango famille Mama Doris na bandaki kolela soki na koti na mabondeli na ba prière na zo kende changement ezate nga bi Seigneur pourquoi kanga ki papa na biso mabota na mama na biso te poto bota ma nombre 8 personnes mama na biso boti biso ebele bo papa nzambe na biso nzambo yebaki ke papa na biso azana makoki te est-ce que moyen ezalaki te papa oyo na ndenge ozali nzambe na nyonso okanga ye mabota abota biso ta kaka 3 ata 2 siko to botami 8 ngape mwana liboso to suka api na famille a pasi boye est-ce que biso to kanaika to botama na famille o bazwaka te forma Seigneur ba mususu ata ya muke mais tozo souffrir na koma ikolela nga mwa mbali na mando yebeswelo na osala te Mama Doris musala nyo sa buzoba o babenga na kongonga na salon pona luka pona famille ngabi non na koko tika la boyete nde balobaka prends ton lit lève-toi et marche. Il faut na telema pour na famille na ngai biso ya ko tika mutu te na bisi nzambe ngabi nzambe biso ya ko tika mutu te nga na tema pona libota tambula nzela mo na nga papa biso Bosco alobi Mama Doris en tout cas bolimsanga ba misala ba ja sala ki fona tanga poso na tangite mususu na oloba te oza mabe makasi abi Mama Doris nga na bandaki na musala ya nini ya sentinelle abi abandaki na ki sentinelle abi Mama Doris na komo sala ki sentinelle mbongo bafutinga muke na ki sentinelle na banda osala bolimbisanga muke mbongo bafutinga na ki sentinelle na banda osala na kesomba pétrole na komi mwana pétrole abi le wala pe nazaki na âge ezaki teke naza mwana muke nazaki pe âge na l'air wana nazaki pe mukolo mais en tout cas na tambusa pétrole na sisi pétrole na komi ko tambusa boudin en tout cas bolimbisa ngai so na so tanga pona ndinga pesela ki ngai abi na teki boudin boyebi ka bana boudin ozala mukolo za tata mobimba so tambusa boudin ba za ko benga biso ka bana boudin misala soni oboyebi na Congo yango nga na sala
ata balobi ke français so ba biso ke il y a pas de sots métiers là que de sots gens wana ezali na ndenge loba melaka na ndenge na biso na Congo soko zo sa musala wana robenga mwana vernis nga na leka na ba vernis na tia batu ba vernis na leka na pétrole robenga mwana pétrole osteki bude mwana bude obiteki nini ezaka ya ke de sots gens kuna ezali la bongo te na Congo ezaka koseka biso to sekama mama Doris nga na sekama mais na bai na keka po na famille na teki pétrole na sisi ko teka pétrole na ke sala nini pardon qui receveur abi musala no tsama be na salaki ko repasser na banda ko batu mama Doris na sala ipona ede libota na nga na sali na kiboyi na sala kiboyi ta na sali nini sentinelle na zwimanda mambongo na zwinda mambongo na ke sala kiboyi na komo teka pétrole na tambusi boudin mwana vernis nyosu na lekela ba étape nyosu na zo bana lekaki yango ata na koko kangisa ngote lelo akoma pe mukolo na koma papa mais na leka na mwana vernis na ke ko sala kiboyi ko repasser batu na bandaku ba peso quelque chose mama Doris to souffra ndamba mbongo so na zo so na oke na ndaku to luka moya ko vivre ko lia ata to so tanga te mais to luka moya ko lia mama Doris na komo sala qui receveur na koti qui receveur mbongo bazo futanga na mayele ka wana nazaki na nzambe pa pesinga mwa mayele loka na senga kinga binzambe sunga nga mwana liboso na sunga libota nzambe pa fungoli na qui receveur mbongo na manako so na komo yekola mwa ki chauffeur na ndinga ko bombana balakisanga ndinga kokumba car na yekoli ki kokumba car na longo qui receveur na komi boy chauffeur ya mwa patron moko boy tant on a commis boy chauffeur à moi patron wana papa na zo futa makana moi patron na zo ki musala patron pas ali na moi ba moyen muke mbongo kana mandako so mbongo na ndako so papa e ko edenga na yeko somba kombi na yeko somba na komi kokumba kombi kokumba kombi mbongo ndamu na yeko so na yeko kalikenga bite so na continuer ka boye pasi il faut na luka vie pour na famille pour na libota bande ko botala quel amour quel amour alobi mama Doris na salaki moi mobali mais lokola na esprit ya moi si nde baloba ko mibali basali sarate te mibali basali sa bazali mobali alobi na salaki mobali na esprit ya moi si abi mama Doris na yeko décider na si vers les années 1987 je crois 88 bato bazao ke na Angola ba yebi ba ne wana lokola ezaki mobudu na Angola biso soto yebi ba ne wana na Angola bazo kanga bana mibali ane na Angola bazo boma bana mibali surtout so babika oza muta ko babani Zaire si soki congolais c'était pas zele wana Zaire so babika Zaire ba kuna bazako pesa tenter balé wana bazo boma bolimbisa biso bosa bandeko na biso oya mboka Angola peut-être mal bisa beti li solo to beti na kada ko mikabola te mais to zo beta selo tandenge ezalaki nde papa na biso pesi biso li solo alobi tangu ya bimaki na tawa na Angola sala mobulu bazo boma ya nzimi alobi nzambe ngai fona kati sapona libota to ko kufa babola te papa na biso bosko alobi na kati sa nzela Angola et puis ba risque to zwa na Angola tant to kati sa nzambe ka mutayebi to kati sa na Angola lisolo tant papa wana zo betelanga eza lisolo etushaki nga esalaki nga pasi et puis jour wana na lelaki na bi pourquoi boy Seigneur papa na biso bosko alobi mama Doris na koti Angola na ndimi ba risque nyonso na temps wana na mboka Angola na koti po na famille na bito ko kufa ba pauvreté tant on a koti na Angola na komo tindi vraiment quelque chose na to luka na ba commerce toke to teki ba to baza okende kuna ba yebi obimeli soki na wiji so ba ke wapi ndinga ebetela kinga oketeka kote ozo kote mama mbongo ezo sala nzela pe apoto na Angola okefunga ba bazo ke matela kuna ngape ka wa papa chance pa na koti mikili tant on a kota mikili na binzambe merci okokisi posa ya motema na ngai mais naza toujours na kati ya nini ya koluka ponde na sana na koti mikili mais posi sa souffrance sa famille faut kako kende kayo na koti mikili nzambe pasalenga favor na yoka kolela nga na manda okuta na ka toujours na bato bien o bazai ko sunga nga ta na kota na mikili papa biso bosko alobi mama Doris na olinga tango zo beta lisolo bomba biso bomba famille bomba penga lelo naza père des enfants naza pe na famille na ngai naza na bana naza na mwasi
réputation ba ebela kinga ya pétrole soki pe ya mwana boudin soki pe ya nini lelo ezali soute na oke nango pe sonité on a pe so beta mais na réputation na lekela na bombité devant le Seigneur na lobby mais eya yango tende sikoyo fona beta tango po bayeba bana nanga bayeba libota nanga toyebi ke congolais congolaise musane koseka bato mais nga na pesika po mutazwa 1+ na kati ya bomoi na ye papa na biso Bosco alobi mama Doris na komi na poto na bandi ko bose na bosa yi dire na pe marate kayu nzamba sunginga na bendi ndeko na biso na bendi bandeko na nga mibale na bunda na ki pe ba yata mibale ba ye mibale ba komi na poto mama ba les yeux wapi ba paraissait soki na ba na français ba ye po ba sala ba luka ba paraissait ba kaka ndako kotanga te ko lia ba soko ko sala kayu te ngabi bo luka kayu poto kanisa bantu ba ya ba zoko kakate en tout cas nga pe lokola pe na tika ki na zaki na moi chérie to na ko vivre ne ko na tika ki moi fiancé fallait pe na bengisa moi sia na sali pe nzamba salinga grâce na ko bengisa pe moi si mais na lobi te na so bengisa mo na rapidité to so me mali solo eza histoire to ko lo bateke o to fanto me mamulai l'air yango bo balanga mama Doris maso ba to benga ba mama Doris masolo le kamila to sala ka bongo po to expliquer non ndenge ezalaki yango na bi na so me mamina moi rapidité papa na biso Bosco bia bengisi mutu te ka lelo bengisi lo ba bengisi te banda ko zo pe ba ne pona okangisa mbongo boyebi poto nde etambolelaka de baye na mwasi na ye bakompe na mwasi ekofanda kobota azokangisa su mbongo alobi nga lokola na lobaki ke bakobenga biso kaka te ke l'échec de la classe na ndenga famille un jour pe fo yebisa biso ke biso pe toza bato nzamba asala biso grâce na rondima na se sacrifier mpona libota oyo mais babenga biso bato papa na biso Bosco alobi ma Doris baleki na nga wana afuma na comprena ete na bundani lisusu na bana na mwasi na nga azobota na mwanda mo bafutaka biso boyebi kaka mbongo wana nyonso nazokangisa nazosupporte na kobengisa mibale tokomi lokola 4 na nga mo 5 3 batika na Congo mais bango bandeko na nga na bazoya po basala baforce basala po na bandeko rien mama Doris na zolo bano rien on dirait bato mo na ebite so bazoyeba te ke to utai na pasi bazoyeba te soki nini en tout cas mama Doris na so comprendre te ba ope atikaki na Congo 3 wana nde na saki ona bengisaki wana ba ope atika ba botaki déjà batika ibana ona bengisa mibale wana batikaki bana ngabi ba komo forcer sikoyo ba bengisa bana na bango siko misatu wana batikalaki sikoyo mutu mwa sokipe na bango isatu bo batikalaki ba botaki suna nini na lupango ya famille ko forcer ba bengisa bana na bango na yeko forcer lisusu mwasi nanga koma ekoloba poto koma epe na bana foto ta venir a bana biso mwasi nanga koma oloba yango yo nini na famille ka ko bengisa bando bandaki kaka yo moko bango bazo eloni bazo sala menga siko so na tali na zo image oto ute nango ya se ya pasi papa na biso so poussa bandeko nanga batanga classe te na ba je vais me battre pour na famille nanga to koma bato yango moni ke na kokaki kotika ba musu batika na Congo boete malgré tout komai nango na ba itena sala ka force ba roya ba para batika la ta bango ba meka ko enjoy life na bango ba sepela na vie na bango au lieu que ba papa ba zaka tango nyonso mama non mais tant peut te combien na moi na ba papa ba komai ko zo ma souffle po to sala ki tout malgré tout ba bandeko ba ninga ko bengisa bandeko te mais to sala ki tout to luki mo mbongo to longa ba para na lupanga famille ba koma foutela quelque part na mo lupango mo boya bien ma papa vraiment ba longwa ki ndeto so ba de 0 en euro ba koma ki donc ba longwa pe na place ba no be ba benga bango pardon nul ba komi quand même bato na força bambula ka ndenge ezalaka mama Doris na loba nzambe na merci prière on a sengaka ya kokiselanga yango na bengisa bandeko nanga nyonso na poto na souffrance on a lekela na regretta lisune na teka ba maite na regretta lisusu te ndenge na teka ba boudin na regretta lisusu te na sala ki boy ne na repassa bilamba batu na regretta lisusu te musala ki sentinelle mais na loba ki nzambe merci po okoksi po sana ngai mama Doris soki na yele lo liboso no ko beta lisolo oyo pasio eza na mutema na ngai yango na yeko bimisa po pesa mutu moka faina ndako mayele abi bandeko na bengisa lelo nde na oyo biso boye bapesa nga merci bapesa na mbwa abi baleki na nga ya mibali baleki na nga ya basi o na bengisa lelo bafutanga na monnaie de singe mama Doris nzoto esali mingi te na koli mama Doris abisanga mama Doris na suna age na yaki na ngote tango na oteka babude wana pe nazali déjà sina kola mais nazo teka kaka pona oluka famille na mona ekete kosuka boye nde ninga nazo koma mbali mukolo boye
Maman Doris ne na yeboye bana nanga pe na bota ba jeune garçon ba kola na linga ko pesa ba clarification makambo nyonso te mpo na ngi ba identifier biso te mais naza na pasi na motema bandeko na bengisa babalukela ngai lelo na obenga la msu ndeko na defisanga boye ponga pe na koma la msu na sala pe na suka yunde ezalaki te nzoto pe boyebika banzoto msu apote kotaka mwa bamaladi mpo na otanga te mwa bamaladi ekotaka ebele la msu tension obeli boye okotisi boye boyebi na bino mais mwasi nanga koma kolobo moni il fallait tobongisa vie na biso il fallait tosala boye tozongisa boye mais tala ndenge lelo tokomi bamama mpe so na orappele bino nzonga mwasi mamuke alobi bamama na bango ntango bakomi ebele na poto ntango wana koyokana ezalaki kosolola bien asololaki na baleki afandisi bango alobi tala mbongo ngai naza nango yango tokotika baparent kaka na kofutela te ata bafutela baza bien tolukila baparent mwa esika tosombela bango mwa lupango toluka mwa voiture bazala nango bango mpe basepela ndeke baboti bana na bango ata bango bapesa ye biso te biso toluki mpo na bango eza mabe te baleki lere wana akobengisa mutu te quand même bapesaki mwa baparti na bango tosangisaki tosombelaki bamama lopangu bamama mpe tokomaki na voiture en tout cas vie ya bamama mpo na nga déjà nayaki soulagé ke bamama bakomi quand même na état oyo nga nalingilaki baparent na nga bazala mais eza mawa madeke ebani mama paster yoka lisolo oyo partage yango Odette Mandela ma petite sœur partager lisolo oyo vraiment esali pasi papa mso Bosco ntango azoyebisa nga epesaki nga mawa makasi alobi mama Doris lelo nakoma sujet ya moquerie na famille na nga chose grave baparent oyo nga nabimaka ntango naobima Congo nazokeluka misalaki boyi nazokelukaki sentinelle nazo voyager na okena Angola ya biso ki na okufa nzambe oyo muto kobatela nga mpo na ngi famille na nge eza na pasi te nazalaki soki nabimi na nazongi te priere libota nyonso na baparent na nga na bandeko na nga nazalaki lokola Moïse na bango soki basimbi priere taka Bosco na kati nzambe batela Bosco place azokende nzambe batela Bosco donc ezalaki soki priere esalami Bosco kaka nzambe esunga ye makila ne protéger Bosco nazalaki lokola Moïse a famille mais lelo ntango nazangi chose grave na baparent bapapa bakomi litoyi ya parent ekomi na mwana oyo aza nango bano baotindile na momana bano baotindile bango na momana bango nde bato nga bakomi konéglige nga mpo makasi ya kayu mpena nde nasalelaka yango eza lisusu te mama Doris mibali ya baleki na nga banani baleki na nga ya basi na ya mibali basi ya baleki na nga ya mibali ya baleki na nga ya basi lelo kutu bakoma komanke nga même respect po bango mpe bana bango bayabana na mwa kola bana bango kutu baza na ntina na ngai te mama Doris nayebi te yango nga mama Doris na otuna bino baleki yango ya mibali oyo babengisaka bino na baleki yango ya basi oyo babengisaka bino bino nyonso bato babengisa na poto bobika mutu moko asufraka na vie na ye mpo yo koma mutu yango bozaka bandoki bozaka bandoki yango bino pena baleki yango babengisaka ya mibali to ya basi mutu nyonso tolongoli mutu te ata yo ozwa contribution kote mobali abengisa yo ata yo mutu ozalaki na souffrance mo quelconque na vie na yo mobali oyo abengisa obie papa oyo abengisa obie mama oyo abengisa obie yayo abengisa o se sacrifier vie na ye mpo na yo okoma mutu boyebi combien de bato bazosouffrir na Congo boyebi combien de bato bazobela même kisi ya pamba ta mokwana mwana nga doli abenga bi mama Doris oyo bemission tokenda kokabola bato mwa baya quelque chose na hôpital omoni mama wana azalaki na mbaso akufi azangaki mbongo mama na abai bosunga nga azali kolela nalobi teke bato nyonso fo asunga bato te moto nyonso moto asungaka na ta na ye eza pasi na yo moto ozo reconnaître moto oyo abimisi mbongo na ye te mpo yo nyata poto. Même à Tabozaki Nambon, nous savons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont déjà décédés. Au Basaki Nambon est belé. Hein? So tu habites autant à Bangwa. Tu recommandes lobby, Michael Jackson. Basaki Nambon est belé. Hein? Hein? Ba Whitney. Basaki Nambongo. Président la Bishop School, Papa Mobutu. Azalaki Nambongo. Mama poto eko sayote. Omoni lelo so batu bakomi na poto kanti ke na zwi vie esili to na sasu na tina na ete mais to so bosana wa za na likola monaka papa Bosco alobi na nga bi mama Doris ne na zalaka boy na koma humilier na famille
mutu moko kuto 15 jours ata na bato to sala bango na bengisa ba lekio na bana na bango ata o 15 jours mona mutu depuis ba ya aya ata na porte na nga beteni nga porte papa lelo anniversaire na yo to ko fêter yango même coup na anniversaire na ke trop loin même ata 1 euro oyo 1 euro alo bata na ko tikolo 1 euro na na lia tambonga mutu moko te et puis ça qui même pas na image na nga il na ngeza yi toujours ya kosalisa alobi mama Doris na yebi te mutu me comme ko suka ngai nazo lingana loba me nazo maso na lobi na obima ndoki pe te ba mona nga mutu mabe po lelo batu batala kaka malama osala ki ba bossa na ba mona oyo obimsa sima nga na yebisi papa Bosco tiana se nzambo azana lola nzambo abatelaka nzambo amonaka wembo yoka kolela na biso oya yebi kati na mitema na biso nzambe yana kosunga yo ata lelo na bandeko na yo sungi yo te ata na bana oyo boti nzamba kotika yo te ndenge yo sufa ipo na libota na yo oyo boti bango pe ba ya osunga yo un jour ata na ba âge oyo pusani ofando ko sepela ba merci Seigneur o na sala kata bandeko ba futinga te bato ba futinga mais côté bandeko saka pasi po salisa ndeko moko lobi yende mutako ya kotelemela yo est-ce que boyebi combien bato nde ba se sacrifiera pour mutako mana poto tant so sala ki nini yo ba melio pe mbongo papa Bosco na biso tant so pe ba mele ba mbongo mais ti asalika ke famille nyonso e koma na bino bano ba boto ofanda ka wana e fa mawa mingi vraiment et pesi mawa lisolo e sali pasi bato balandaka mama Doris Lema vraiment conseil na bino et ça la bien makasi mama Doris Lema la personnalité ne na lobaka asala ka ye moko la personnalité alobi ide na bino ba abonné na biso na bato bolandaka mama Doris ba conseil na bino so botia na ba commentaire na se papa na biso Bosco akotanga po aider pour na situation akutani nango vraiment ça passe ça mawa na yebisi bino bato nyonso bolandinga o bakutana ba situation o bien basala bandeko na makamba bongo bo poussa na pembe na bango bo se réconcilier bo senga pardon po nzamba fungola banzela na bino merci déjà wana nazomona MBC bazabakana balobi mon général ni John Kimbambu hein Lema chéri na nga yo yangwana babi Jili Wata Aminata Kiambukuta babi Tania Betimbayo babi lisolo oyo bo partager côté no so bozwami en tout cas et sala bien bo partager lisolo o po pesa biso maele na vie otozali po lobi na souffrance na yo mutoka osali sa ko mona lobi akomo seka yo c'est malheureux vraiment merci merci aussi na Pascal Image Wazaki derrière la caméra en tout cas ndeka na ipsino numéro à maman Doris échanger numéro na nga ba otiangwana na se échanger et puis bon mona pe numéro à Pascal Image na côté o pe azana posa obenge pona ba image ba feti na no makamna bino nyonso bo benga po bon mona ka ba image sala ngande ezakelengi en tout cas minga olobesa te et même ngani la millionnaire ya yangwana na pesi ba tunyo so mbote ba mama first class ndé na ibisi bino ka na 2020 balabi le 18 avril 2020 na soirée ba boss tozaka na esprit moko attitude di mupe babi yango nde makam en tout cas merci na badonso balanda kinga je vous aime bien mais tout na prochaine édition mama Doris de Machizipak bye bye.